MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote balinga mi bandeko babolingo, je vous crois bien important. Le nom sa vidéo au tambola. Hein? Sans changer moi, ça va bien. Et dans la vie, il faut avoir de bons conseils. Hein? Pourquoi? Parce que et vie ezalaka et dépendra des fois na ba décision mususu tozwaka de décision moko boye et déterminer lobi na yo de décision et positionner yo et déterminer lobi na yo. Donc sur ce, si on a conseillé, tu peux conseiller à bien te vie au bébé. Vie au bébé. Alors, néanmoins, moi, s'il y a quelques jours passés, à combien de parce que maman n'a pas poussé la sola. Et dans la radio, dans la presse radio, dans mon on a batoli à bien, on a sagesse sur le son. Nini, abi maman, na beti 10 ans sama goda. Mais na mitone na sola na yo boy. Na komo banga. Pourquoi? Parce que j'ai comme poussana et ba masalanga ba misu babali misusu baboti et du coup ba comme go sekanga pe ko se moquer nanga. Ba ebisingai en tout cas nazo risquer ma mbobele. Y compris complications à santé. Ah oui, parce que matrice soit vendue tamola hier, soit yo baraté. Bazo chauffer en haute et ko créer pas problème. Mais ça si j'ai l'autre on en parlera. Et ko créer ba perturbation na bangi sauter hein. Na lo oui peut-être que OK no chauffer c'est en OK. Na lo yenge mais on en parlera. Et moi ba crainte et comme na mambo moi ebele. On a besoin de conseils. On a besoin ok. Les années, pas autre chose l'autorité. Mon travail est ma godazate, mon balazate. Abi na maman na zali chrétienne. Na sala ve. Les comme on a bavé, les comme on a bavé. Na sala ve. Na bisa nzambe. Mon balo de Florenga na obalanga. Babiloko. Et bomisa ba serbe ma ouais. Et Mgonza marolinga to solo la surlevé hein. Très important. To solo la surlevé. Na comprendre mambo ebele. Une expérience ya moke ya vie naza nango et kati na bonzambe eza na bande ebele faute na bango te. Eza immaturité, manque d'expérience na bonzambe et aosa mamona lo yenge parce que yokaki. To amonaki et l'objet créé les problèmes en fait mambo ça moi ebele. Volume c'est pour l'image. Dans les bandes côté mususu image on ça neti côté mususu donc. Côté on a kangi parenthèse côté bavé. Alors, Abi s'avérera que mon bala de Floranga Azara marié, moi je ne savais pas. Donc à Kosarangai. Kosarangai tant on a eu découvrir na regretter ma casse. Na regretter ma casse et na ba vingtaine d'âge na na regretter ma casse et na roboya et des places amertume mone utaki et lelo oyo ezate ke mibali balinga ngate non abi mama nazwa ki pe mo ba chance to pe ba opportunité belé et ça pe na mibali ba prochaki nga ba proposer nga libala moi 3 4 aye penza bobani ko solo la bien e bandeli et comme penza que non alinga mona ba parents mais asengi ameka mungwa ngaso na yoki bongo ngaba c'est un mususu anga ngondolize kaka et puis atambola nae
oyoka so na boyi noko atie poids bango nyonso ezaki ndenge wana yango bomoni na ebandeli nalobaki vous devez avoir de bons conseillers hein nazongi so na mama nalobaki na ebandeli la vie est faite de choix omoni vie décision moko okosala okozwa ekodétermine lobi na yo sur ce faut okeba omoni eza na conseil na conseil eza na bamama mosusu na vie mutu nyonso akoloba nde na yo même mwana mokeke te mama oyo te oyo eza mabe akosi mpe te mais eza na bamakambo misusu oyo eza vie ya mutu et c'est pas tout le monde qui doit te conseiller ata aza pasteur epesameli mutu nyonso te le fait kaza pasteur nde lobi ke fozwa conseil na ye na likambo songolo nalobi bien na likambo songolo il est pasteur oui ana mission nzambe apesi ye aza na message nzambe apesi ye mais eza na bamakambo mosusu eza ya ye te Bible ezoloba pembeni ya David avait un conseiller au nom d'Achitophel. La Bible dit ceci: lorsqu'on consultait Achitophel, c'était comme consulter Dieu. Hey, donc imaginez mutu apesi toli, mais toli wana eza ndenge nzambe mutu alobi, mais c'est mutu wana mutu ndenge nini. C'est ça, mon ami. Faut avoir de bons conseillers, sinon te yaya vie ebeba yo bebi sa vie okomo lelo simbi mutu. Moi j'ai des amis balela na kombo ya ba pasteur même les solos similarité babilo on a bato belé lelo o na bi ke ba se retrouver na vidéo na osala muninga moko ya ngai kala bazana batamatata na mobali taka sui mukanda ngo pe ya soki ya kombe d'année ki ndushi andengwana asala emona ndako te weekend osoki weekend yake Allemagne weekend yake France weekend yake Belgique mana mwasi na ndako bana mwana zana ya moke mwasi alobi alembi asiliki atiki atie libanda mobali yo benga pasteur parce que mibali ba point faible ba ozaka ba pasteur aye mama monyo za mwana nzambe bomaka libala te tala neti ba mama ba yoka pe ba pasteur mingi azongisie ya liboso eleki ya mibale pasteur azo yoka ta azo changer te mama moni nzamba kosala bandeko o amibale tango kaka mutu omoni so opesi mutu chance eza bato mususu ba décida na loyenge te ke eloko kaka moke nzinzi aleki abengani mobali fourbi asota abengani mais so ekomi mpenza komoni ke te mutu azoyoka te otie libanda ase bato bayeba conseiller ye moko mpe asengi pardon opesa chance azongi so omoni ka azochanger te bengani libela bandeko bokolimbisanga. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis en train de peut-être prochainement pour tamsu batata musu bakanzeke no te c'est quelque chose moi si mabe non na ibima na oloba. Tant kan de kozongi ami baleze mi mususu. Et sali ke ayandu kisu makasi po ayebi ke moi ça na zemi a osa so eloko te. Ndeko moi ça kokite. Ayebi ce problème te so na kufa na zemi ona kufa kende. Ayebi singa na grande dame na longola zemi ngana ayebi tout sauf ça. Ayebi singa na zolo ngana ayebi tout sauf ça kolongola zemi te nzamba na bomoi. Mwana lipamboli na conseil ayokinga bota lelo pe mwana kola mobali akenora telemisi na sida telemisi na west telemisi na ouest a telemisi akomana bana partout likolo nango na bonisi ya sida côté wana toleki il faut avoir de bons conseils ndeko musu pe ya mwasi à peu près même histoire pasteur kaka donc pona oloba ke mutu nyonso te et pesa mila pesa conseil surtout ya mambota livi na bisi ndeko na sofet na sola gina na bisi ki ona go ebisi mamsu ba maramnyo so baloba ngona publicité mamsu baloba ngona publicité na sola gina ndenge molimo na nzamba kambela yinga na oloba boye bandeko basi ebele ta otula pona ozan ko comprendre. Je connais une sœur comme ça pasteur pekaka azo yi fiancé na ya moto na nzambe en plus tata na zena moi cité a proposé tata ko pasane bien abanga ne penzambe mais no bobika faiblesse nzoto ba jour mususu ya ko tala ser ndenge za balé on a beta moi chuki te ça les sumu passer à pexenga moi chuki karabon ti tata wana babai akenda bala moi si mususu en fait awa na oloba teke so za na fiancé to proposant il faut fungula makolo je ne dis pas ça pour bino bozala ka boboko mema o tetala kutu coach alobaki il faut refungula on ne sait jamais j'ai pas dit ça
Bible lobby, effectivement, rapport sexuel avant les là, c'est un péché. Tu m'as compris? Donc c'est clair qu'il y a une beauté. Mais dans le lobby, il faut en conseiller à bien. Hein? Et puis il faut la sage. Sinon, tu vas perdre les pamboli. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.